Mbote balandi ya solo na politique sur terrain mokolo ya lelo to yambeli bino mwana mboka Jean Enoch Kabalu oyo azali bongo membre ya ANADEC oyo azali moko ya parti na kati ya FCC ensemble na ye tokosola makambo etali politique ba tension oyo eza koleka mikolo oyo na ville province ya Kinshasa. Mbote mwana mboka. Mbote mama. Mutuna ya liboso ezali boye mikolo leki ba militants à IDPS ba kenaki bongo ko réclamer dans l'Assemblée nationale que ba député ba accéder par rapport à la mention où ils allaient ki bongo contre chef de l'État Kassim Koualobi to monaki ba jeune leader ya PPRD bango pe ba kenaki ko réagir na part na bango kasi moi affrontement moko esalemaki mbinga moko esalemaki ba bundi to yebi ndengini elekana ki dans ba ndongwani makasi ndengini yo trouver comportement ya ba jeune ya IDPS pe comportement ya ba jeune ya PPRD. Merci beaucoup mwana mboka pona mutuna izama wa mingi na mboka na biso komona bilenge oyo lobi bakozwa commande ya chose publique auto sengi ba responsabilité au niveau ya bulamatari pona kokamba ekolo. Lelo bazana kati ya balabala bazo sala makambo oyo ezo sepelisa ata mutu mokote nako banda nanu mokolo lundi tomonaki ba jeune ya UDPS inde bake ko manifester liboso a parler du peuple. C'est vrai, droit de manifester, droit de revendiquer eza garanti par la constitution na biso, mais eza na ba procédure oyo esengeli mutu asala yambo a manifester oyo eza droit na ye biso nyonso to yebi ete tozana kati ya état de droit, mais état de droit wana emema biso na makambo ya mabete. Pourquoi? Parce que au-delà ya droit citoyen nyonso aza pe na obligation na ye oyo esengeli apesa to alakisa liboso ya mboka na biso oyo bande kwa IDPS oyo babengi ba combattant. S'il vous plaît, toza bilenge toza ba jeune, mais trop ça n'est trop. Nakosenga ete ba jeune ya UDPS ba comprendre que ba komi na pouvoir. Na uta koloba mikolele ki ete toza surpris pona ete tozo constater que et comme parti moko à double vitesse. Tant mususu ba élite baza na pouvoir mais base ezakaka na kati na opposition. Eza malamu ata mukete. To monaki ba kenda ko manifester, soki bolingo manifester. Est-ce que bo informa ki autorité ya ville à Kinshasa nandimité tant bozo manifester, il faut être etikala na kati ya mibeko, etikala na kati ya loi. Manifestation nyonso eleze baningate et troubler ordre public te. Manifestation et comme aneti moment moko ya ko insulter to ko humilier baningate. Bakozala na droit ya ko manifester to ko revendiquer to ko réclamer eloko songolo to pakala, mais ba respecter état de droit, ba respecter mibeko ya mboka oyo et garantir na mutu nyonso droit ya ko manifester, mais droit pe lisusu ya ko troubler ordre public te. Est-ce que na likambo oyo esalemaki na kati ya Assemblée nationale ya mention wana, est-ce que ba militants IDPS ils ont le droit ya ko manifester? Bon, toko loba ete ba se sentaki lésé. C'est vrai que likambo likami na kati ya Assemblée nationale et pas y a ba élu du peuple. Il n'était pas seulement demandé à l'UDPS. C'est vrai que plus d'une personne, tout le IDPS, tout le mususu, bazalaki indigné, tout bazalaki gêné, bazalaki choqué, na kati Assemblée nationale. Mais tout monika ka UDPS kozwa initiative. Je dois rappeler ici, était président de la République. Félix Antoine Tshisekedi azali sous président à UDPS. Aloba Kiango akobandela kolobango lisusu jour à investiture. Aloba qui était bako kanga mutu mon côté peuple congolais moi mboka moko to parce que alobi mabe na chef de l'État to afingi chef de l'État. Mutu nyonso azana droit ya koloba azana liberté d'expression. Kasi tozongana nonda dossier alobi mwana mboka Jean to monaki na bilili lolenge nini ba jeune leader ya PPRD bazo kanga mwana moto nyonso bakomona na sendwe bazuye babotoli moto babeti ezaka ka UDPS nde salaki
Mobuluté. L'obésa qui décamp. IDPS contre PPRD. Comportement, il y a des jeunes nabino. Et tant que aux alliés manquent la 4 FCC, comportement, des jeunes nabino, au bas sala qui lobby. Au cogigé, bah, on est de konangai, toko favoriser to, toko appuyer ma bête. Et si Kanyon Somabi et Salami, tozo condamné avec la dernière énergie. Oyo to mona qui paye les sous lobby. Mercredi, où il est quand même dans Kati, il y a Boulevard Swende. Vraiment, c'est étonnant. Voir que même les cadres, cette fois-ci, au niveau, il y a PPRD, nous nous plaignons parce que ce n'est pas les militants de la base, mais c'est les cadres confondus. Non. Batumususu oyo toyebi ko identifier te parce que bazaki na ba bérin rouge mon mboka. Bazalaki na ba bérin rouge bango nyonso ba considéré comme ba jeune leader et PPRD. Non, na masse toujours il y a des profiteurs, il y a des ramassis, bato balanda ka mouvement, bato oyo ba yaka kaka pour nous renforcer ba trouble. C'est vrai que to mona ki bilongi mususu o toyebi bango ata mukete na kacha. Ba bérin rouge wana bazaki yango. Non, ben écoutez, yoka ba bérin rouge nali mukena loba pour na likambu ya bandeko PPRD. Avant to na répondre motuna na yo. Yeba été na yebi école moko na kati ya bilinga PPRD o babengi Ubuntu. Oyo mwana mboka Henri Mova abando pesa mateya pona humanisme bon mutu na kati ya ba oyo bakokamba biso lobi. Acte bango bapozaki to réaction na bango par rapport il y a action, il y a PPRD, il y a UDPS. Ata mutu moko akosepela nangote, to monaki bango pe balati ba berever, ba bimi, ba kei. To kanisa ki bakosuka na Assemblée nationale, ba kiti, na ba tuy toyoki était et commis lisusu affrontement. De part et d'autre, il y a eu de mal, il y a eu biloko mabe, makambo mabe, les kanam bitumba, ko kanga, ko botola, ko. En tout cas, nous condamnons et l'UDPS et le PPRD par cette façon de faire. Yango to sengi, ba jeune, trop ça n'est trop. Souvent, vous êtes toujours passé comme ba instrument. Il y a manipulation. Yo jeune, il y a UDPS, yo jeune, il y a PPRD, Bozabana Ekolo Moko RDC Congo. Tozo we la ligne. Du reste, tozo na katia coalition FCC cash. Trop privilégié intérêt ya mboka na biso, trop privilégié ba acquis ya démocratie. Et si quand on commis lelo, il faut tous se féliciter parce que ba mboka ibele tozo monangote. Lelo to connaître o ba bengi alternance, passation pacifique, il y a pouvoir au sommet de l'État. C'est quelque chose qu'il faut privilégier. PPRD na UDPS bango nyonso bazo prôner social démocratie. Mais la likambo esalema ki wana da ko senga ete ba autorité morale ba sangisa donc bo sangisa ba jeune ya IDPS ba sangisa ba jeune na ngambo na bango ya PPRD ba sangisa ba ngambo na bango ba pesa bango toli ete bazali libota moko biso non tozali ba congolais wana malwa o elobi mwana mboka Jean Enoch Kabalu tokota na dossier ya Lamuka ndenge nini o trouver démarche o Lamuka salelo oza a tozali na 24 novembre au moins ndenge nini ba député ba sénateur ba cadre ya Lamuka na population ba compagnie qui bango ba marché qui nous na cour constitutionnelle pour na ko réclamer et ba récupérer ba député na bango o ba invalider démarche na bango o ba adopter na marche o ba initier le 30 juin au trouver yango ndenge nini comment vous trouvez la démarche de na yingina yebisa bana mboka nyonso ete Lamuka et sa sous-traitance ya ba impérialiste. Lamuka est au service, il y a une main noire. Pourquoi t'oses comprendre comment est-ce que quand ça brille chez les voisins, Lamuka zo saisir opportunité pour baki salu sous moto. Non, soyons sérieux. De deux, mon amboka Martin Fayoulou. Balobi était ezaraka et tout ani nango kaka. Non, bah saisir opportunité, bah profiter. Nabitumba ba voisin, hein? Mon amboka Martin Fayoulou to sengiye azonga na bo moto. Mon amboka Martin Fayoulou foyer ba été ils attendent pour na yete à profiter na situation yo pour acha moto lisusu. Mon amboka Martin Fayoulou azana kacha Lamuka mais coordonnateur en exercice à Lamuka. Azan Moïse Katumbi.
rapporteur ya Lamuka azamona mboka Matungulu. Il faut bangoné bazwa initiative baloba. Comment est-ce que Martin il y a parmi les leaders clés Naboïté aza parmi les leaders. Mais na minito nani a quoi engager sur le plan juridique, nani a quoi engager Lamuka. Il a aussi les droits. Naboïté azana droit mais na minute oyo parce que bazana pouvoir rotatif oyo ke après 3 mois musu soazui na minute oyo nana ko engager Lamuka. Moi na mboka Martin Fayulu to sengiye to lingie mingi. Ameka kofanda ameka ko raisonner comment est-ce que ako aider mokonzi mboka Félix Tshisekedi camarade na ye frère na bango église comment est-ce que pays et ko kende liboso. Kasi bato ya Lamuka yo monite ke démarche na bango o bazui eza bazana moins raison na bango pamba te ba invalider plus de 33 députés na bango ya Lamuka na kati na bango il y a de meilleurs élus na mo et par exemple na Moamba meilleur élu maître Raphaël Kibuka azabongo invalidé na faveur ya Ozaki na bavoa Ozaki na Senaye donc yo monte ke bazana yo pona yo batala muka bazana moins raison mukete ya remarcher ndeko na ngai soki tozo maîtriser ba paramètres ebelete to maîtriser to dossier moko boité to tika ko spéculer to zo nyonso kaka mabe bandeko oyo bazana cour constitutionnelle bazaba na mikete bazaba ton bonya pe mayele na mboka na biso ti batie bango wana eza pamba te lelo toko loba toko ganga nani azo maîtriser système électoral na biso soki ba expert à sénité soki appuie à séni au niveau de la cour constitutionnelle pour na kolekisa noir sur blanc ba cause la ba élire yo na autant de voix mais soki liste ya regroupement politique na bino to ya ba député na bino et kokisi na kati ya mboka na biso na pesi message na bandeko na biso ya cash na pesi message na bandeko na biso ya FCC toza bana mboka moko bana tata moko bana RDC Congo toyeba ete ton pona biso eza pona bitumba te kofinga na te koswa na te mais totelema to chama yele na biso na misala pote Congo et comme appelé paradis. Il est possible. Wana ekolekana na se ya bitumbate, kofinga na te, limete to boulevard, eza ring te pona bana mboka baswana. Na sengi na bino nyonso bilenge, o ya PPRD, o ya UDPS, o ya ngamu nyonso totelema parce que le Congo nous appartient. Le Congo eza oyo don to héritage nzamba pesa biso po ete lobi to lege yango na bana na biso na sengi na moko na bino bozwa le Congo dans votre cœur que le patriotisme est animé d'action ya moko na biso ba oyo bazali banda mboka tozana posa na bino tozana posa mayele tozana posa ba compétence na bino parce que Congo il faut tongama Congo il faut telema Congo il faut ngenga Congo il faut talisama partout dans le monde na sengi na bato ala muka. Ce n'est pas le temps de profiter pour allumer le feu. Je demande, dans mon amboka Martin Fayulu, à la kisabiso patriotisme, à la kisabiso l'amour du Congo. Le pouvoir est à capona yemo côté. Attention que les loyers azo pouvoir, il allait exercer ça, pas pour lui-même, mais pour le peuple congolais. Na sengi, na ba leader nyonso, de partout. Va comprendre le message où yonazo pesa, c'est le temps de construire et non le temps de détruire. Matondi mingi mwana mboka Jean Enoch Kabalu ozali bongo moko na kati ya parti ya Anadek ozali parti ozali na kati ya FCC matondi mingi na ndenge oyambaki biso pe oyanola mituna na biso. Merci beaucoup maman. Merci Balandi ya bosolo na politique sur terrain Balandi biso partout dans le monde na Johannesburg. Précisément Esika Wapi Sango Mokonzi notre papa Israël Mutombo Azali Mbote na Esika Ozwami merci na Rublin Bamba o Asira Kibongo Bilili Azaki Bongo na sima ya caméra merci na Fali Matoko merci na Trésor Kalafai na Bosanité Précieux Muyoko merci na bino sobolandaki bosolo na politique bozala toujours branché na bosolo na politique sur terrain pambate biso ne topesa bino peto pesa kabino peto kokoba kaka kopesa bino ba information na bosolo penza.